Mbote na babone nyonso ya Pedro Production Grâce TV. Boza ebele na Afrique, boza ebele na Europe, bomesana kolanda biso. Ngayo yo soda na bino le Goliath de la presse congolaise. Nenge kaka na la ngana ba information, na la mukaka na ba information. Longoni a vraiment na la police ya mboka na biso, lelo ezalaki service moko ya makasi, surtout salami na chango opération kanga muto bombe. Donc bakangi bato bombe na Pascal wana na se ya pona ninga ya kosakana te. Longoni a vraiment na la police toko bakaka boye ekozala malamu. Et tozoba lisusu mbela na jeunesse avenir ya lobby eza na maboko na biso ba jeune. Tokeba babiloko mosusu eza ya komela te, babiloko mosusu eza ya kosalela te po lobby oyebi te. Ndenge kaka nalobaki na numéro mosusu euta koleka bombe eza na ba inconvénient belé. Komela bombe okokoma paralysé plus tard. Komela bombe ezobebisa état esprit na yo po moyo kanisa malamu ndenge moto akanisaka ezali te. Donc coup de chapeau vraiment dans la police ya mboka na biso tokota kota partout bisika nyonso ba jeune bazomela yango po to mettre fin na citation oyo pour avenir ya mboka oyo eza na maboko ya bilenge. Boko bako s'abonner na Pedro Production Grâce TV chaîne kaka moko oyo ekomisaka ba information ndenge elongo bani ngai na bino tokutani na numéro mosusu ya masolo ya mboka. Bye.